Bandeko mbote na bino bino nyonso o mesango landanga vraiment na pie bino mbote mingi toza sikoyo 1h10 bandeko c'est vrai que j'ai l'air très fatigué o ba benga je crois bayebi banso bayebite que j'étais en déplacement toujours pour makamuna nzambe. Bandeko, naïbsebino dernièrement que tant que la défense na armée et na maboko na bisote et loko moko ko sala mizate. Bandeko mbote na bino partout bozali nzambe apambola bino. Bandeko, plus de 20 ans, l'armée congolaise est entre les mains des étrangers. Donc, armée, c'est vrai. Banda 1980, RDC azarasuna armée te. Tozaki na armée moko oyo ba généraux na banani ba ino ba commerçant. Armée yango otozaka na kala e bunda pe guerre gagna ezate. Même guerre à 80 jours balemba kango. Il faut force étrangère. Alors, to sakana ina mboka na ninga osakanate. Armée zalaki société to na compter na ba armée ya ba paya, ya ba français na ba belge. Alors, après la mort ya Laurent Désiré Kabila, armée et simbami na ba paya. Ça fait plus de 30 ans. Pardon, plus de 20 ans. Ndeko, union sobazo sala, ba union sacrée, ndenge union sobalingi. Bandeko, à titre de rappel, la police est dépendante du ministère de l'Intérieur. Mais l'armée est dépendante du ministère de la Défense. Alors, nous avons chapeauté le président de la République. Mais par contre, le président nommé actuel, il y a RDC, Azana Armete. Bandeko, et Salamate, et Salamarapete. Mokonzi soko azana armete aza mokonzi te. Yanga bozomonaka tango balu bazolo baka béton na Rwanda pe na Kigali bango pe kuna bazolo ba béton. Mais bango kula so bi béton pa babani ko seka babani ko bina. Donc soki balu balobi faci béton bango pe na Kigali balobi béton. Ba sepeli po bazo mona ba Congolais bazo kumisa béton oyo azanga armée. Bandeko ndenge boza ko monaka chilo mozo tambolaka na ye o ake côté boyo ezo servir na rien. Depuis nga na banda koloba na lobaka nyonso ki chilombo akosala rien. Parce que Nzambe ayebi ete en tant que président de la République. Nzambe ayebi chilombo te. Bandeko nayoki mawa émission moko zo leka na Facebook je crois na mwasi moko nazoka ndeko moko amuluba azoloba chilombo aza ya Nzambe. Ndeko epesinga mawa mingi. Nayoka ke ti na moya lelo les baluba ne comprennent rien. Ndeko ki fanatisme et même amutula buzoba. Okoza no mayele ndenge nini. Mais soko za fanatique ya mutu oyo azana mbeba. Yope komi zoba netiye. Nazala biloko ki fanatisme belé. Je crois que
soki nzambe akopesa nga temps nakolobela na ba video ya bato wana ki fanatisme ndeko okozala otanga mais soki oza fanatique ya mutu moko boye aza na bambeba kotanga no nyonso batiango en doute ki sagesse na yo nyonso batiango en doute ezoservir so na rien parce que mutu azalaka jamais neti biso bapaster tozalaka jamais na milieu du village tozalaka côté vérité ezali côté justice ezali côté wana biso ozalaka soki omoni paster azolobake ye azalaka na milieu du village aza paster te ndeko epesi nga mawa ntango nazoyoka raisonnement ya moluba donc ndenge bapesaka bango pouvoir baza na parlement te baza na assemblée te pardon baza na sénat te baza na assemblée te donc baparlementaire baza nango te finance bazalaki nango te défense bazalaki nango te mpona baluba bamonaki yango normal ndeko kolingaka te pai bato bavandi bamonaka ke yo moto oza zoba parce que baluba bamonaki Kabila zoba baluba bamonaka Kabila zoba bafinga ye na bandenge nyonso Kabila areponda bango te o ou a rien mais lelo yo Kabila azolakisa bango nani zoba banani bazoba nani mutu mayele ndeko nanga soko oza na mutu ndeko ya député ya sénateur ya ministre soko osilisi koyoka video oyo Kabila ya yoka ta ndamo tanke armée ekozala maboko na biso te tobanolekaka bopo tolobaka mboka ekenda guerre wana ekoki kosila te soki armée eza na maboko na biso te bokanga bien la défense eza na maboko ya bapaya armée eza na maboko ya bapaya soki armée ezalaki na maboko na biso nde guerre wana esila kala Barwandais, Baburundais, même Basangani. Rwanda, Burundi, combien par rapport à Bisso? De Elo connaissait si la kala. Mais côté est, bandit le loté. Côté est, Mobutu atika yango. Pourquoi Mbanda sali ba livre expliquer batouté après moi c'est le déluge. Parce qu'il y a bien qu'est-ce que cela signifie. Et ça n'a pas tout après moi c'est le déluge. Mobutu atika biloko oyo. Ba précipiter liwana ye. Mobutu de son vivant asala ni pour la est. Ayi na droite. Ba mindele balobaki na ya boma armée na ye moko ponani. Ndeko na ngai epesa nga mawata na mona bato mosusu bazolo bila bango ba livre lokuta basala bango ba livre lokuta bacha bango lokuta na kati et vous acceptez des choses comme ça. Ndeko na ngai esengeli yo mwana mboka yo mobali opusaka raisonnement na yo musika sinon te to banozala kaka tout le temps bato bazokosaka biso. Mobutu biloko atika yango tango amoni ndenge ezokendela ye na bamindele alobi après moi c'est le déluge, une parole de malédiction. Après moi c'est le déluge. Akangi monoko explique ngo te akangi monoko akenango secrétaire particulier na ye conseiller na ye spécial ayebi yango. Qu'est-ce que cela signifie? Après moi c'est le déluge. Atikeli ko sala ba livre
ati koloba oyo alobi me wana explique yango te baexplication apesaka bino likolo likolo eza mawa ndeko na nga yebisa député na bino sénateur ba faux ministre wana de faux politiciens na bino bawela ministère ya défense bawela armée eza na maboko na bango tant que armée oza na maboko na biso te oyo nyonso ezoleka nango wana eza kolekisa lere soki Tshilombo asilisi même soki asali 5 ans même soki asali 10 ans azongisili bango pouvoir na bango na armée na yango esili biso kangami awa Tshilombo ayebi ndenge azotambolaka na ye wana kia kotouche armée te soki atouche armée pa lobi babomi ye abana bani baka buzoba tosala union sacrée ya buzoba tokende boye na voyager ya buzoba mais armée eloko za l'essentiel bino ba journaliste ba youtuber nyonso bolobaka bolobela likamo moko eza armée parce que sok le loto do ministère de finance ya maboko na ministère de finance ya maboko Kabila ba pesi Tshilombo ministère ya économie ministère de l'économie c'est quoi mbongo vanda na ministère de l'économie to mbongo vanda na finance butala buzoba mais munu bazoloba nani za ya Nzambe Tshilombo so yaki na ya Nzambe nde armée za ye finance pesa ya ye mais ça nangote Tshilombo ninga za na budget mbongo oya ye mbongo oya l'État ena maboko na ite mbongo ya RDC eza maboko na ite eza maboko ya Kabila Tshilombo aza na droit koloba likambo ya Kabila te Tshilombo aza na droit koloba pa ya Kagame te de toute façon dans le journal là on a montré na examen bandeko na ngai bino tolandanga bandeko na biso ya est bazoko souffrir baza ko souffrir bana bazanga tata na mama ça c'est après 80 85 bazanga bana bazanga mama na tata et le côté donc siko penande bakoya ko zoyer na ndako na ye batie wana bazoko boma ye muto ko bazate alors yo siko Tshilombo bazoko accepter ozo pouvoir ba peso armée te et le sali yebisa ngelo musali donc pour ngai so moni mutazo benga faci béton c'est un détraqué so moni mutazo benga faci président un détraqué muto ça normal quelqu'un qui réfléchit à quoi benga Tshilombo président parce que Tshilombo ça n'a rien tambola na Tshilombo tambola na ngolingi lobo kewa lobo ke lobo no kende wapi et kende pas olingi mais armée ko simbate mboka esimbami na armée mboka esimbami na armée armée soka tomboki akoboma ba policier armée soka tomboki akozwa biloko nyonso wana pourquoi balobi na est batia ba gouverneur ya ba militaire soki ba chef à commune sur ba monsieur le maire ba militaire pourquoi parce que ba militaire to simbaka makambo bango to bazana ba armement ya kosakana te siko yo siko yebele côté ozo benga Tshilombo béton mais ça mawa mingi oyebi loko bokote ozo benga Tshilombo président amende ko na mawa pona yo olingi mboko na yo te ndeko mboke kotikala kubonga te parce que la plupart ya bato baza ba fanatique naza eloko moko awa nayipa na tiango te ya nabani na Katanga bato ya Katumbi balobi soko olingi Katumbi te tokolinga yo te balobi makambo lebele bato ndenge mboke bonga ndenge nini bango baza na bango mpona étranger oke na Katanga kuna baza pour Katumbi baza pour Kabila oke na Kasai baza pour Tshilombo baza pour les Rwandais siko mboka bozongo ndeni
Donc, ba Congolais, bango bason dima, mboka ekenda, mboka ekenda. Mboka ekenda, bo spédagati ke mboka na mboka na bino. Mboka ekenda, ezana mboka barwana, ya ba étranger. Bozo onde ni. Parce que bozo wango, bo revendiquer armée, bozo armée na maboko. Et bango tout bazana kini, bango tout baza partout. Bazo parler na likambo o eza na tina te. Likambo o eza na tina eza armée. Ici plus de 20 ans, armée eza na maboko ya ba étranger. La défense pareil. Finance pareil. Biloko na tout eza na maboko ya étranger. Ba service de renseignement nyonso eza na maboko ya étranger. Tant souvent na chilo sala mo abo po batu ba mona neti tant ya ko sala bino bi beto Kabila mona pa ezali a beti shit Kabila ezali ka obeta ki tsolo bika beto pa ya ali a beti shit merci beaucoup ba accepter li kamonga na zo sala ndiko sa mawa donc faut ko tik nyonso bazo le ngana kama bino ermo lamuki ozolanda ba youtuber wana bakobazo ya pamba ezanga tatina landaka mutu ozo bano likambo ya solo nakamo ke yo beto friend ozo zo batuneti ba nani siku ozo landa bango bazolo liba bakambo mais makambo yo bazolo bila yo ko yeba yo moko ezo se debi na rien ne omuna mwasi mo bwabimi azo neto mama siku mongala suba nani aleki azo loba yo ozo tala ye elo ni yama longa ko lobela yo vraiment ko ni yama longa ko lobela yo ezate ka ko chaba bruit au moins journaliste akini azo loba mais lobela likambo ya armée akoka yango te bazo banga tant que tu l'as 3e année en tout kende Galate 3 ans ekoka bilan négatif après wana akota la 4e année on va bongisa ba élection sur na bango so ekoza so zalate c'est fini ce qui a tiki pouvoir to yipete entre bango na Kabila avant 2024 to yipete personne moko akufa soki moko akufa na ali bachile bino siko distraction bukecho ta bolongo la bachile bino distraction makamususu ta bandeko vraiment to komi 1h25 Galate minute peut aussi là j'étais en déplacement mais na moni ba camarade mususu bandeko mususu ba komi nga ba pasta ta ndamo ko sala te atanga bino vraiment je suis fatigué surtout talanga pe au sentir na fatigué et nayaki avant l'examen bilo mususu natala le grand son monango bandeko nayaki na butu mais j'ai un ami toza naye banda bo mwana fanatique ye na mariage ndeka to bali saka bana poto bien que fatigué mais aza wana za famille to kenaye mais elo on a remarqué na mariage wana bandeko nanga soki omoni video olakisa yango na bato oyo yebi so baki na mariage wana nos enfants à nous ebele bana na masque te so moni bato muto na masque bato neti age na biso ba mikolo to ba masque bango la plupart na sa minoko ndamu na banzi eza mo de 2 minutes bandika nanga masque za te bande ko bino tuzoka ngai malade yali même yo zoka politique mais yebisa bana bende mo matoi soka bimi masque mwana soka bimi masque ndeko malade yali malade no insilité moi je crie que les autres que ndekuna toza limité à 30 personnes bandeko na kuti plus de 200 wana na kati mais na libanda plein na libanda ndeko ngani nga ibisa ko ba place zabo tokoza je crie que tokoza ba 30 bandeko bazairwa ça passe c'est vrai toza trop enfermé na bandako ça se comprend mais a tout exagéré te alors na l'examen ndambo ngo bandeko bokotala
Bandeko, to batela bana. Vraiment to batela bana. O wana esimi ya muke, mais kota sukuna piste kote kuna ba jeune bazana ba on masquete. Ba jeune bazana ba on masquete. Bandeko na to batela bana. Foko benda ba matoyi ko loba na ba tango basa ko bima. Batela oyo so zui ko batela ko lukato batela oyo yo ko zwa. Batela oyo yo so zui. Ndeko epesenga pasi. Pasi. O kutu tozane muso afani na biso place moko azali na maskete. Ah. O afani na droite nanga azali na maskete. La situation des déplacés des sacs est déplorable. Ces victimes du volcan Nyiragongo disent être dépourvues de tout et leur prise en charge tarde à venir. Ils ont émis ce vendredi 28 mai le vœu de voir les dirigeants leur venir en aide car ils ne savent plus à quel sens se vouer. Les conditions ne sont pas réunies en dépit de leur déplacement. Parce que nous sommes totalement abandonnés. C'est depuis samedi qu'on est là, nous sommes venus ici vers 21h en catastrophe et que 2 jours après, il y a ceux-là qui prenaient l'initiative de retourner en ville. 2 jours après, à minuit, on dit qu'il faut quitter la ville. On était obligé de retourner. Et voilà la manière dont on se retrouve ici. Tout le monde est abandonné. Ça, c'est une église qu'on nous a donné l'abri, comme abri. On ne sait pas si nous avons un état, nous avons les autorités ici, si nous avons même les humanitaires qui interviennent souvent à Goma, qui sont là, on les voit dans des hôtels, dans des officines, dans des piscines, mais personne n'est arrivé. Depuis samedi, on est abandonné comme ça. D'autres ont jugé bon de rejoindre Mouchaké ce vendredi avec une centaine d'enfants orphelins regroupés par une association. Son responsable voudrait voir les dirigeants songer à eux pour la prise en charge. Volcano imeripuka. Ila volcano sisi tulizizimana kubaki kwenye nyumbani hata kwenye kituo cha mayatima, lakini saa hizi watu wanatueleza hata Ulaya watu wanatueleza kwamba kuna tatizo kubwa ambayo itaripuka kabisa na tatizo hili inaitwa gas. Na hiyo gas wanasema kwamba ndio italeta tatizo. Na hiyo gas itatokea kwenye Lake Kivu. Ndio tatizo itatokea kwa ajili ya gas. Ndio kwa maana sisi tumejikuta tukiwa hapa Mushaki. Kabisa kitu moja ambao naomba kwa viongozi. Unajua kwamba tumbo ndio tatizo. Kama wanaweza wakafanyikiwe na chakula, kwa kweli wajitahidi kutusaidia kwa chakula. Bandeko. Eza pasi koyoka bandeko na biso. Alors qu'à Goma, c'est naturel. Mais ici à Kananga, on ne peut pas comprendre d'où ça vient. C'est terrible. À Goma, c'est naturel. On appelle ça catastrophe naturelle. Mais ici, nous sommes à Kananga, dans un grand marché. Marché Stade Nkashama. Marché Stade Nkashama. Où toutes les pharmacies ont pris feu. Il est presque 20h, 21h. Nous ne comprenons pas d'où vient le feu. Nous ne pouvons pas comprendre, on ne peut pas comprendre tout ça. Imaginez-vous que à Goma c'est naturel, mais ici on parle des esprits, on parle des mystiques. Plusieurs pharmacies, plus de 200, 300 magasins de pharmacies, par exemple, seulement puissent intervenir. Anonzambi et Mwambuli Shankayen.
mawa pona bandeko na biso ya kuna ezaka me pasi bandeko tangu baza ya biso toyoka susu gouverneur ou bien honorable mudiba muteba kakungulu mu junior muteba kakungulu abasungu ba mu pata bayirika ngalo nuba kubambira ku bwalukai bwalo basungu mu pata pata yembo ayibanu enzeli nuba kubambira ku bwalukai ndangire muntu kubona enda nakwa kubona ngene kumwambula magai kumwambula muntu ndangire kumwanda yaba wekile ndo yaba yebobo weka yaba shenge mama ngile muntu mwambula en tout cas bandeko bosikizenga nazomona baimage vraiment eza mwa moke mobulu nauti kozwa oh là là eleki te la bandeko natiaki eloko moko boye malheureusement eleki te totalata oyo bandeko na ngai nauti kokoma na Uvira nakomi kutu na ngolu na grâce ya Nzambe nauti Kalemi lelo tolongwaki lobi tokomi lelo tala mai ndenge topasoli mai Tanganyika tokomi na yango Tanganyika etomboki na niveau moko akosaka na kutu te tozomituna siko toyebi te mboko tozokindi wapi kote mosusu na kimi volcan kuna na kimi kote Uvira mebotala siko mai ndenge Tanganyika pe atomboki kote na niveau akosaka na kutu tala bikamo vraiment tala Tanganyika ndenge azosala ote na komi lelo na komi kana hotel place na komi la katala hotel o vraiment bandeko na ngai président Gilles Makofo l'intellectuel Max Bayuba directeur TV Colonde tala hotel ya boye kokwe ya kaka likolo ya mai vraiment Tanganyika donc Tanganyika atikirage na ebisi bino verité ya kosaka na kutu tala ndenge Tanganyika atomboki tala mai bozomona awa nazopola kutu ndenge nazofilme boye nazopola Tanganyika atomboki na niveau moko akosaka na kutu te bato bazokota donc mai ekoti ti kote kuna mai ekoti toyebi te tozokende wapi na mokili oyo Nzambe mama sese ya bona bo icône Alino Mukeba tala hotel ya boye hotel kitoko 4 étoiles metala mai ndenge zokota este Kivu donc côté ya este ezokufa de Goma volcan kotoyo Tanganyika makambu donc Bukavu pas problème donc to éviter tala hotel tala mai ndenge akoti na hotel bandeko na ngai hotel kitoko boye Tanganyika tindiki mai kote nyoso oh la eza mawa vraiment eza mawa tosunga penza posambela penza este ezobunga otama be este ezobunga tala hotel onga na komelaka nauti lelo na Kalemi tala ndenge mai ezokota tala mai ndenge ezokota tala bandeko na ngai hotel kitoko boye bungi tala mai ndenge ezokota Tanganyika tomboki na niveau moko akosaka na kutu te vraiment tala ndenge mai ezokota tala mai ndenge ezokota eza mawa oh la hotel ya boye kitoko boye ezokufa boye nasali bino kama reportage moke bomona kaka ndenge este ezokufa este ezobunga atuka soki intervention ya bajaponais to po bajaponais nde bayebi komaîtriser biloko oyo eza mawa tala hotel kitoko boye vraiment ndenge ezokufa mai etondi ekoteli biso tina kati ya réception nauti Kalemi lelo biso tokomi kutu na Kalemi touti Kalemi na bambonge oyo tokomi awa na grâce ya Nzambe bato elingaki baluka penza kobaluka Goma kuna volcan bato bakimi koto oyo Tanganyika pe etomboki do tozo comprendre te nini na kati ya RDC vraiment tozo yeba te bandeko na ngai bosambela penza pona este po este vraiment en tout cas tala mai ndenge ezokota tala mai atabino moko tala mai awa nazopola nakopola nga moko mwa ete eza pasi
bon natindeli kaka TV colonne de bilili ya solo omona ndenge naza awa na kati ya Uvira nauti kokoma lelo choix eza te Goma mpe bakangi kuna moyen nazonga eza te aéroport ezaka ya Goma bakangi donc nga nayebi te bosambela kaka mpona ngai tomona na lisusu merci beaucoup vraiment c'est papa yoyo toujours hein? Tosambela mpona bato ya est baza na sérieux problème vraiment merci beaucoup. Même s'il faut signer les accords avec les diables, je les ferai. Chers patriotes, ce que nous prononçons, nous créons. Comme misali lobaya yo mutema be pour la nation mobimba, même s'il faut signer les accords avec les diables. Toujours comme moi. Ce que nous prononçons, nous créons. Deko bandeko nanga nazana biloko ya kotia me et koki et sili. Vraiment et sili nazana biloko musu ya kotia te biloko na lingaki na tia nzoka nde elekite voilà totala oya lelo.